Non, mboka ina chance te. Kanda na bango ezali nini tika na bimisa mo pepe muke. Tozana na conflit moko oyo contre le pouvoir parlementaire et le pouvoir judiciaire. Alors, oyo tozomona ezali ba résultat oyo ya coalition oyo bandaki mabe bande bande. Soki ba député na mona bazo na président. Soki okine bazo sala bisonde. Tala ba discours na bino to lembi yango to yebi nyonso. Ni négociateur à lobby yango na discours awa après mambutezo lobela wa alobi ke toyebi ba résultat. Même ba yebi to sala. Na yebi te ba shada ne ba kamata mboka ngoko ya bango na. No matoa mafu tango biso bane ko loba awa. Bango bandimaki. Tango to lobby, hein? Président Zouaki te, moto Zouaki yango zaki Fayulu. Ba shada ni balobaki. Parce que moto Fayulu la boye ko négocier. Fayulu la boye ki bakoro. Ce Fayulu ndimaki bakoro Kabila benga ki liboso. Aboye ki bakoro. Doye pas linga sala. Non, Fayulu la linga ko kabana bango. Bati cannabis. Azwa te c'est lui le président. To boy ba discours to. Déjà Bouchaye wa. To boy otala biso soute. Ku continuer un programme na Guinée. Et puis ça il livre pouvoir dans la. Hein? Ce qui me veut que ngolo shadari boko lo ba biloko côté. 2011 Kabila Zouaki. Wa Zouaki na bemba te. Ka ku continuer chaki 2006. Ba chaki bemba ni. Na sala miri non? 2011 tu sais que le père Zouaki. Est-ce que Kabila Zouaki ka coup constitutionnel na bino et puis ba président Seni Otiete 2018 ba moto Zouaki clair peuple nyonso yebi bino bité ya Zouaki te moto Zouaki nde Tshisekedi a dit au tiers président élu démocratique pour ça il va se lever bino te mais lelo bo bimesu na télévision to yebi la to sala ki to chaki Tshisekedi to rondi mango tout là to boy pena matoy to boy ko boy chadadi obe minako to boy première président de la Cour de cassation, son nom repose en paix à Koufi. Il examine pour le Toyebi. Ah, ils ont touché bâton au Koufi. Mais ici, ministre de la Justice, au Tibo. Parce que l'Iwa fait ça, car la circonstance qu'a fait, son économie va toucher bâton à juge à Koufa qui juge mon salut marié. A dit déjà, avant premier vice-président, il y a une Cour de cassation, c'est le président qui a donné l'ordre. Il faut la retourner. Nalaksa bango était ngai nde moto naza mokonzi. Qu'est-ce que président péter les plans? Péter les plans. Opération te péter les plans. Tala osakana mona poto. Tala alors bango be atundu na président ya bino ya justice wana. Akasuba Alexis wana tunda kasenda e koleka peperde babi ba yango atali bango boete moto aboma le kino na yene. Qu'est-ce que président dit là ça? Péter les plans. C'est l'ambi. Si ça tu sais que là le chapeau. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.
puissance ya liloba eleki ya lisasi bandeko batali o bozolanda biso na Africa Info topesi bino mbote bino nyonso o bozolanda politique info lelo boyebi ke actualité ezebele lelo le 29 donc le 29 juin au apilelo faut ba déconfiner partiellement la commune de la Gombe. Actualité ezana actualité ezali lelo pe lisusu il faut ministre de la justice Tunda ya Kasende akende ko samba na cour de cassation boyebi bakanga kié l'autre fois ba libéra kié ba tchaki na résidence surveillée lelo nde siko faut procédure fongwama et to yamba moi nzambe prophète du peuple prophète John Ngefa debi ke dio o bolinga mo trop bolinga et les kaleka moi tant trop té et actualité du jour actualité à semaine oyo et ça li ke to zonga moi mukie na marche oza ki wana to mona ki ba wewa to mona ba nini to meka no ko solola na mambo ya loi minako au juste tozo ke wapi na mboko. Bonjour prophète John Ngefa. Bonjour ndeko journaliste to banana nzambe soki kambanga aye le ba été likambo ya solo ezali to banana nzambe tata mokena likolo na se le coup matonde ezonge pa na yo nzambe o banana biso po sukisa na biso pesa kambanga mayele po azaka na mayele o bakisa pesa na Salomo atune o te pa na banana biso po sukisa na biso na kombo na Yesu Masiya amen. Bon to yami mwana mboka prophète John Ngefa to banaka penza na losako papa Ngefa losako nzete oyo nzoku ya zoka na zamba abosa na kango ta mokolo moko te papa Ngefa losako soki okei na zamba olei pakapaka ngai tondolo peza wana me nzete moko ezanga mokuwa oyo esisaka ngai ezaka mokako papa Ngefa losako ebembe ya nyoka esilaka somo te po aza na vene ya kokufa papa Ngefa losako mbangu ezali pema malembe peza kopola papa Ngefa chokolila nde mokonzi na bige batu balinga partout na ba commentaire po bango so ki chokolilo mambo fongwami prophète John Ngefa mboka oyo ça non lecti ya mukuse kaka ne mambo zo kende lelo na coalition oyo après ba élection ndenge lelo to ok 2 ans même mambo ndire moi genre na mukuse no yo zongo na mboko eza na chance vraiment non mboka ena chance te mboka tokoti na ba crise moko oyo même construire république et prévoir qui yango déjà tozana na conflit moko oyo contre pouvoir parlementaire et pouvoir judiciaire. La pouvoir judiciaire, tout le pouvoir entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Merci. Là, c'est très grave, Namboka. Hein? Là, c'est très grave, Namboka. Alors, oyo tout ce monde, ils allaient bas résultat, oyo, il y a coalition. Coalition, c'est une coalition, et ça quand même, au logique, Tshisekedi abimi président, Kabila abimi na ba député belé. C'est tout à fait normal, coaliser ensemble. Merci beaucoup. Le président qui ne contrôle pas le Parlement, le Sénat, le gouvernement, un président qui règne mais ne gouverne pas. La démocratie partage du pouvoir parce que yo bien pas toi tu es un intellectuel. Vous avez l'eau va prendre tout. On va prendre parce que y bien plus mien. Au second moment, FC Sagimaël. Le quoi la construit Peksa Kabila qui a 3e mandat. Il fallait récupérer l'institution sur la République de Maboko. Yo mona wapi messieurs. Même pas un zam, zam bengana ki satana. Hein? Oui, bien sûr, ange protecteur. Hein? Ange le plus beau de tous les anges. La lumière. Hein? De lumière. Hein? Azara qui penda prendre zambé zambé tata ezaki. Mais tango asaide ko se poser dans zambé zambé boka qui était à remplacer na carte ange mususu to benge Michael. C'est ange de guerre. Chef d'état-major général et armée céleste, c'est Ange Michael. Hein? Gabriel Zane Mwana Tinda. Il est messager. Ozomona, Nzambe a joué sous Ganini, Mwana Satana, a joué les sous, a comme. Non. Et pour Bible, les autres, c'est toi, bâton, au Canada. Coalition, oh, et bandaki m'a bandé. Sauf qui va député dans mon président de la République. Sauf qui n'est pas ça. Bisonde. Tala, ba discours na bino to lembi yango to yebi nyoso. Teboye bini ndeko Shadar alobi yango na discours awa après mambutozo lobela alobi ke toyebi ba résultat même ba yebi to salaki non matoa mafu tango biso bane ko loba awa bango bandimaki
Tant que lobby, hein? Président Zouaki te, moto Zouaki yango zaki Fayulu. Ba Chadari balobaki. Parce que moto Fayulu la boye ko négocier, Fayulu la boye ki ba koro. C'est Fayulu ndima ba koro Kabila benga ki liboso. Aboye ki ba koro. Doye pas linga za la boye. Non, Fayulu la ko kabana bango. Hein? Ba ko utiliser caméra nani no. Tolobaki yango te, eloko asikeza te, ba tika na biso. Azouate, c'est lui le président. Toboy va discours. Déjà, Toboy, au la biso souté. Pour continuer un programme là. Et puis ça il livre pouvoir dans nan. Hein? Ce qui me veut que le Chadari beaucoup le babilo côté 2011 Kabila Zouaki. Wa Zouaki na ben baté. Ka ku continuer 2006. Ba tchaki ben bani. Na c'est Amiri non? 2011, tu sais que le père Zouaki. Est-ce que Kabila Zouaki car coup constitutionnel nabino et puis la président Seni botié 2018 on va y monter à Zouaki clair peuple nyonso yebi bino bité ya Zouaki té monter à Zouaki ne Tshisekedi a dit tu es président élu démocratique pour ça il va se remettre bino té mais les lobos bi sur la télévision to yebi alors to sala ki to tsaki Tshisekedi to kondi mango tout tala to boy pena matoy to boy ko boy Chadari o be minako to boy le boy, on va mettre ma toile dans le boy. Donc c'est que vous êtes favorable pour le président dissoudre de l'Assemblée nationale. Mais ça c'est mon côté. Mais à côté de l'Assemblée nationale, pas ça malin. Parce qu'à le président dissoudre de l'Assemblée nationale, il faut conflit entre Parlement et gouvernement. Là, le conflit est gouvernement, c'est-à-dire Parlement contre le pouvoir judiciaire. C'est comme Kangi Angoua, le président au-dessus de l'Assemblée. Donc va bloquer. Va bloquer au-dessus de l'Assemblée. Au-dessus du Parlement, ce qui est conflit entre Parlement et puis le pouvoir exécutif. Quand dit pouvoir exécutif, c'est le Premier ministre dans le gouvernement. Il n'y a pas de problème. C'est au-dessus de la. Ok. Ce que tu pousse à la moelle liboso, tu l'as qui loi Minaku au place Boti Makambu, ne corbe Minaku, docteur en droit, n'est tout le monde soutenance thèse naïe. Wapi. Naïnikin. Hein? Naïnikin. Na professeur Sakata, le sakatisme. En fait, on va aller députés nationaux. Baye na loi wana o babengi proposition de loi baye na ngopona koluka ko la réforme judiciaire parce que bino ba congolais na ba député opposition na ba député cash bozo teleme la loi wana pona nini po ba bi loi on pour réformer pouvoir judiciaire. Monsieur, vous allez montrer mayele makas par les journalistes. Merci. Au moins yo o la ministre de l'information général qui odeur. Azaka licencié ko la yote. Toi va licencier. Vous avez pas licencié, mais allez qui yote parce que vous avez licencié. Autant il peut pas courir. Ya oza kuta mi balé mobimba. Hein? Ozomona elle qui yote. Et là Congo la chance là ko pam. Hein? So que bazo tia yo le loto Steve Vité, bazo mona ko le ngwa Mauritanie. Orga Mauritanie te congolais. Tes akota il faut za na kati ya FCC cash pose au pouvoir. Yo kanga Mauritanie oyo. Bino balinga ko infiltrer Congo. Ngana mta centre, biso na centre to na ba frontière te. Yo kanga Steve. Comment Minaku autant que comme docteur en banque. Docteur en droit. Docteur en droit na banque. So tant que professeur docteur en droit. Bango ba na université à Louvain. Ba na université à Californie. Ba docteur ngo bango na nini ba université à Louvain. Bango ba valoriser université à biso. Kaka université à biso. Ah ouais là que ça. Na matata po ba zo là côté. Matata na IPC. Na IPC là côté. Docteur économie. Docteur économie. Est-ce que vous avez tant na IPC Mami Mulumba. Professeur Mami Mulumba. Aboyaki a démissionné. Alors non doctorat comme il est là et puis toi que na doctorat comme quoi ba diplôme à licence. Hein après 5 ans. Et comme akela ko pamba. Docteur professeur da mutu ko sakanate. Mutu ya boanya recherche. Ya ebelé. Il faut comment ebelé a publier ebelé. Hein oya biso ka so comme na pouvoir bazuya. Alors yé azalaki obeminako. Osalaki tala bubanga nzambe. Oyebi Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16. Dieu amènera toutes tes œuvres au jugement. Oyebi soko dongo la peuple congolais. Peuple nyonso na monde nzambe akotika bino. Ba voter loi moko pa peuple te. Loi moko garantie peuple ezarate. Loi moko pe même basai na nzambe même no bi cardinal azana ba ko zoko pousse. Hein? Et la loi moko protéger ezate. Pasteur évêque tout ça moko na yona. Loi moko ba ko kumba bo ezate. Mais tala bango moko article 107 ne va se protéger.
l'article 107 de la constitution immunité na bango basali yango il faut procédure kokanga so baboyi pe peu importe madame bon attention article 107 on a balé ko moko sikoyo beta canon moko sikoyo et pesi pe na koyebisa osima tokobandango ne flagrance ezali tokota yoka moto yebi pinda constitution sur la moto bon sikoyo pourquoi ezalaki 7 ans na parlement asaki réforme on a été pour 2012 2018 2011 2012 oui asaki président parlement asalaki yango te pour ni réforme te pour pourquoi ka sikoyo à mon état de droit et bandi kokota ba yela pelengendu ba yela poloso peuple boy yami bala monsieur obe minaku azali na leçon moko te opesa ba peuple congolais na 7 ans na bango na 16 ans 19 ans il y a pouvoir ya Kabila bazaki ensemble ba na leçon opesa peuple congolais abi ezebele ba détourner mbongo ebele ba pied tango ba moni siko nini ba juge ba comme une indépendance ba récupérer mbongo ya république ay ba bandi ba comme ça article na bango eloko na lobaki nini article abimisa ki yango wana oye que ne pas na lecture na parlement parce que ministre ya justice a contrôlaka mais ba décision à pouvoir judiciaire a contrôlaka ba tribunaux nyonso a koki même kolongola peine ya moto c'est le seul les autres origines la président de la République au conseil c'est le seul président de la République ministre de la justice même caméra 20 a bengue ina alongoli donc grâce présidentielle et longwa et comme appelle grâce ya ministre plus que grâce présidentielle longwa mais comme na grâce ya munene article 87 ya constitution grâce présidentielle comme la ministre eza plan ya PPRD et puis le soki bakangela bisa bana na mboka boy eza ba ija défaut or que ba préparer ba plan on a déjà eza ki na ye car ne pas elle que soki l'équipe a prolongé or que bakende bakuti ijaze défaut o bakangi azala prérogative te na le mina kobo bino bosali constitution l'article 150 de la constitution le pouvoir exécutif n'a aucun droit de donner l'injonction si le pouvoir judiciaire aucun droit on a une séparation des pouvoirs séparation aucun droit mais yo ministre de la justice ozali un exécutif ozali un exécutif pour la mibeko ya gouvernement et pouvoir judiciaire ozali indépendant oko kopesa injection nango te siko yo moko séparation des pouvoirs ndenge analyste politique ou lobby journaliste mais analyste politique séparation des pouvoirs yo moko na pouvoir judiciaire yo moko na pouvoir exécutif mais siko ozali na donc c'est les magistrats balongwe ba indépendant donc dépendre du pouvoir exécutif or que article 220 de la constitution lobby l'indépendance du pouvoir judiciaire et c'est que bango basali tango basali yango ba préparer yango monsieur directement peuple lobby non et que ça le matin et que le kate malamango ba wewa bakiti na terrain ezaki wewa pamba te ezaki wewa pamba te ce n'est pas ezaki de peste na moni bana sirage ba yakati na moni baluba ba Congo bangala batu yonso mais ba taximen na moni batu yonso ce n'est pas de peste ba boyaki yango kengo a fait asala yango na Sénat loi on est le gars qui troisième mandat Kabila et le gars qui na parlement parce que majoritaire et comme na Sénat ba kaka peuple souverain primaire ce peuple bon banga peuple le 15 janvier 2015 kengo moni plein kengo na bi non la rue est là kengo sauva qui paye et quand on a guerre pour makire etanga zo Kabila kota qui troisième mandat otozo baloma comme sunge salima pourquoi Mabunda ko sauver yango te Mabunda ko sauver il a dicté na autorité morale na bango mais oui c'est Yémen a dicté na isimino ke Yémen ni za Kabila pour battu nyonso bango baka o Yémen za Kabila shuna rambo zana c'est Kabila Yémen nani Kabila yesuté ozo komona alors attention Yémen si on appelle ça comme mosu Yémen za Yesu Yémen mais comment Kabila non shuna rambo za non tango peuple leki et sali babiloko nyonso et moni yango bazali toujours ko résister que loi na eleka toyebi
Pourquoi Ataba Dego et Salemaki, nous condamnons les actes. La démocratie, ce n'est pas la violence. Parce que violence, on vous arrête. Parce que. Il y a Thompson. Le Kamote, Maman, le docteur, c'est. Qui va ndaga ba mutu na est-ce que quand j'ai mutu na ngana ibi kana na longwe takabishi na longwa o chapeau ya papa yemba ngo na tena mutu monere na longwe ya bakongole na longwe ya ngome oui mais pasteur azana ni to la takate papa so ninga zali bona ya télé salité non hein alors papa na moi Francesco Smart na lobi papa yemba zaki mwana na ngai et atikela ngai mbongo te atikela ngai nini koyeba kolata bilamba te koyeba kolata ozomona peuple a souverain. Nous condamnons les actes où le peuple congolais il y a violence, mais tout ça que ça courage na bango, na article 24 il y a le droit de manifestation. La constitution est garantie par la loi. Mais kobuka banda ko basalaki kotumba ngoy wana nani kashanji non kasamba kufa ipo conflit ya évêque mukuru parce que bakangaki à cause na ye azaki pina problème était même on a pas perdu na tango ba moni était ndako na ye ba se manse colère le évêque azana na prison à cause ya bon bakimbuta balembongo ya république bakase bandako na bango tout ça non tous en esprit à copier parce que to pia ki liboso tozaki nezini iveko afieti awa 91 nyonso ekende to kokalisute le la business zongi na Rwanda mais droit ya biso pona ko nyoko la peuple congolais to kondima yango lisusu mbala moko te nakasi kotinga ngata leka pona makambo ya article 107 oyo ba interpellaki ministre de la justice non mais tozokota wana parce que bandeko basali manifestation batelemi mais obemina kwa lobi peu importe donc oyo koya ya advienne que pourra ye akotika loi wana te bon mata bo kita yo continuer na loi mais monsieur hein la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais dans la Bible était hein et c'est la Bible ce qui peuple boyi souverain premier za ni peuple ce que obemina kwa kotikuna kota ni peuple votaki pe bangote hein ba fuite mo ebimi o apostilaki te mais apostolaki pete ba pesi ya kandanga sénateur ba fuite oui na bi mingi ba vota bango te donc azali président ya assemblée nationale ba bi ko sala ka neti président akomi sénateur en vie na vota Kabila sénateur mais loin de PC sénateur en vie bango ba ndengi wana monsieur ba to contre biloko yoso hein yo eloko opese obi obosala bosada loi na ekoleka loi ekoleka ya solo mais boyeba souverain primaire ce peuple Fachi pas bloquer on a la promulgation Fachi a bloqué yango parce que Fachi a na deux plans na ye sikoyo na otuna restauration ya ministre pour na bimisa sikoyo deuxième plan ezanini omoni mikolo uto le cas c'était je crois les samedi tomoni kaka bakangi ministre justice bakena ko siéger liboso na ye ba policier peu ordre pesami bakangi escorté bakena epona flagrance o bakutaki ye na faux usage de faux na conseil de ministre est-ce que ça non vrai que bakutaki na ba mikanda falsifié mais effectivement bazoko poursuivre le ministre de la justice pour na ba mikanda falsifié faux usage de faux usage de faux en écriture faux écriture et outi kaka na obemina kona sakata hein oye baso préparer pour Alex sango na faux na conseil des ministres et ça c'est infraction ye akamata kiboy Azu article 107 et le Bible de la Constitution, député, sénateur, président, bon, bah, ça va imiter na bango, on va passer bango na mboka. Na kati na exécution au pouvoir na bango, bakoki kokanga bango te. Quel que soit likambo basali, on la ninga bien, monsieur, le constitutionnel makati. Quel que soit likambo bango basali, jusqu'à faire un mandat là-bas. Même article 7 de le Bible. Au cas il y a flagrance procureur azana tango te akotuna chef de l'état azana tango te akotuna premier ministre il tombe sur place yango bino osaka ba débat il faut osaka na bongo osala ba analyse zato telemi oye boye faut botanga mingi pona mona journaliste mosusu yawa na monier azo appuyer loi minako 100 article 120 le bini on a habité par le téléphone habité là mbuso
na tout nie na lobby oyebi article 100 et 7 lobby nini o na yebité oyebi article 151 lobby nini na yebité mais monsieur oyebi té o poser il fallait le parlement parlement ça là président constitutionnel a rejeté un ngabi anini alors que le parlement voté et voté par majorité par ça acte montant bloqué un chef de l'état mais ça a dû ma pression et ça élevé parce que la majorité était à collègue sango le père comme il a fait tala maman Gabriel ba journaliste to ba azaki journaliste ba analyste na bino oyo azo mama nzambe ata verset biblique mon côté c'est très dangereux alors tango sali yango allez procureur premier président de la cour de cassation son nom repose un peu à Koufi to Sabino boy to ebi ah aux arranges sont touchés bateau no Koufi mais yango na siko no lelo ndeto so la boye et normalement il faut y excellence Tunda ya Kasende ministre de justice akende na première audition na edo akende ko répondre na convocation na cour de cassation mais le premier président wana monsieur Kaniki auti ko kufa lelo na tongo le premier président de la cour de cassation au bango ba bengisi ministre de la justice auti ko kufa parce que liwa pesa na naturel tout dans circonstance kaka circonstance kaka so que tout ba toucher ba taper perdre ba kufi juge ya kufa ki juge mo sa maride mais wa bimaka makasi koleka lisusu na Raphaël Yani Raphaël Yani azaki très trop là intellectuel mais azaki ba benga ni gentil oyo ayoka mingi mais méchant caméra zwini 20 ans même ceux qui président premier a couvi moi sous akobima monsieur omone kanda na bango ezali nini tika na bimsamo pepe muke ezali balinga état de droite ceux qui basali coalition ba négocier pouvoir ndenge bazolo ba parce que ba ki basali ba biebele yesolo alors ba juti Tshisekedi a commis président bazuye lokola yuma excusez-moi lo bala ko wana oyebi bana ya poto Tshisekedi a poto na bomuke ameli miliki et puis miliki côté na misisa Tshisekedi na longa chapeau là ça monte des pèse quoi Tshisekedi et côté na ba venir na bango nyonso et côté na vaisseau na bango miliki et puis moi la poto so biso abi attention monsieur il faut que banana ba mona petit Tshisekedi va bololé lokola bo susu lokola ntaba or que moi na poto mundela ko biso abi je t'aime ton travail maïna kayo parce que ça il a mundela zo coucher na yo zo beto makembe so beto banjobo zo botele bana mais azo bake yo ndo za instrument na ye mais alinga bana oyo boti ye mais alinga ko moko noir et dans sens parce que maman na bimisa bana ta mais so ngwa bele te bana na ndenge tozali na monde ona ba monde ko Tshisekedi zoba azoka bato bakoli na poto bakoli miliki et puis malili ekota na bato poto na ba mitu na bango bataka likambuka boye calme na sai nango alors Tshisekedi tanga moni boye AMC déjà avant premier vice-président il y a cour de cassation après ça ordre na procureur c'est le président qui a donné l'ordre ibola kotolanga ye na laksa bango ete ngai nde moto naza mokonzi qu'est-ce que le président péter les plans péter les plans opération te péter les plans tala osakana mo na poto tala na petite sœur na ngai comme les bijou ngefa okolo bana bo bijou ya boye ngana bokola ya boye tout ça petit papete nga tunga na bokola bango boye ayoki te ako répondre na okite avandi kimia te avandi si mai ko benga yo après une semaine ya na ibe bokola ngo salanga boye bijou ozolo banaye aza bijou oyo azali marié mère de son enfant na so sa vie na ngai mais biloko lobi bazo sur la place no papa so ka pétele le plan au inaï na vie na yo so pas na poto a pétele le plan tala moto kwa caméra moto zo na Tshisekedi azo ba na ye balata bilamba pembe nyonso baketi bazo tamba bazo simba partout bo mona kiboy amida bazo restaurant tout caméra bilata mama Léopard caméra mo était yumo na zo nyata ye mais président Tshisekedi a pété le plan yo ya danger pouau caméra on a 20 ans pété le plan mais ouais a pété le plan excellence Fatou Tshisekedi a pété le plan caméra on a baloko wakina na zo croire yango alors bango be atun wana président ya bino ya justice wana akasuba Alexis wana Tunda Kasenda e koleka pepper de babi ba puyango atali bango boete moto aboma avec bino mayele qu'est-ce que président Tshisekedi
péter les plans. Non, selon Bino, c'est que bazo sala bongo, so ministre na bango ya PPR dazo contrôler pour bakanga ba FCCT. Bakanga FCCT, ba nyonso ba Kimbuta, ba José Makila, ba oyo nani, oyo José Makila d'ailleurs comment la poste. Na même on va poursuivre. Mais monsieur, est-ce que est bien à Kosovo? Président Kosovo le lobi hein. Azaki je notisais il y a guerre, il est 14 10 ans 20 ans. A comme président mais Gigi Moko hein à l'année à Kangaye. Il pas président, il y a les États-Unis Donald Trump. Pourquoi? État de droit et justice saline. Il y a un moment le président Tshisekedi a instauré état de droit. A bandit ko bandeta de droit bino soto tiki mutuboye mystique. Tshisekedi pe ana ba bombe na ye. Péter les plans, a bêti pas péter les plans. C'est quoi opération ezani? Ce qui moi si on ba bazo Canada. On ba là na esprit mabe, moi ça esprit mabe te, dia ndunda ropola. Il y a ce soir au là, il y a Matungula au là, Boka la palais, péter les plans. Et donc c'est l'engagement. Mais gaz carbonique, t'as ton kangi, mais kota yo. Si vous allez à l'opération, péter les plans. Si vous allez bah il y a déjà la machine à péter les plans. Si vous allez comme entre FCC, entre cash, hein, donc parce qu'on se prépare les bangons so, hein, bah discours mo mabe, bah zik samboka, mais bokeba. Bana poto basakana kana bango mettons bakangi monsieur Tunda ya Kasende excellence tomoni bande kwa PPR non bakangi nano yete zwaki ye batiki ye bakosamba na ye to bakei na ye tomona ki bande kwa PPR de belé y compris ba Shadari ba bakoti on est confirmé nini coroner si la jour mais na ibite ba Shadari ne ba kamata mboka ngoko ya bango na ko ba ki pe na ba masque te bakangami ba bandi ko sala ba nini wana tout cela na ibite qui nani a président de la République. Est-ce que Shadari Obeminaku ou bien Tshisekedi? Ata bino pe boloba ki yo botia ki ene bozo panda sango to ebi yango. M'en fous. Na zonga lisusu ata biso bolobi zana loba, na beta na pété na ngape plan. Hein? Na bozo loba. Oh biso nde to salaki to tiaki to zama vous peuple péter les plans. To boyango pe na matoy to yoka ngo lisusu te. To koyoka bino ata nde bolobi na to koyoka lisusu te. Tant le peuple le bagi bino boyoka kibam. Mais bande kwa FCC babi ke IDPS azui alias Sikalamuka. Babi bata Lamuka ba mo soutenir IDPS. Mais Lamuka ko soutenir IDPS te Lamuka zali net. Hein? Tant Lamuka azali ka peuple congolais. Tant azomona bato moko songolo bazo kene ba détruire mboka. Qu'est-ce que Lamuka veut faire? Soka lingi peuple na. A ko alliance. Pas sauver peuple. Les mets sales c'est dans vos familles. Po balobi Moïse Katumbi abisaki bato bakita na nzela bande kopé na kin to mona ki bato Lamuke belé na nzela po batelemela makambu ya loi ya Minaku do bolaki balakisi en fait que balaki na baka bandeko. Mais nous sommes toujours des frères hein na kata politique tozalaka ba diverses politiques mais tozali benemite. Mais si quand on peut perdre le sale, est-ce que je vous informe maintenant monsieur le journaliste? Ndangani Bougumese ya commune ya Kincha ya Barumbu azwa ba machete le na Rwanda akabola ba beret rouge pour bakata batamoto bakaka pêche. Je crois que non yamba lobby mais à lobby azoloba déjà que ça y était wana. Mais qui a fait ça? Hein? Biloko le na Rwanda bazo bomana Bukavu na Kingo. Yango moni président kana borobo péter les plans, a péter pas ba récupérer. C'est que le roi président péter les plans. Pona yo ndenge lelo ministre Tunda zo kende. Ba mapé ba tie mandat d'arrêt provisoire ba tie na makala to. Non, si ko toka mo sale sale mat. Mais tango na article 107 lobi. Ba ko landela député national na sénateur te na ba to ba ba immunité. Hein? Jusqu'à mandat na ba. Quand article on lobi na suka dango nini? Au cas de flagrance. Hein? Immunité na sa nini? Et quoi? Tunda tu vas limiter tes quoi? Ozomona et quoi? Et puis faut procurer donc en 6 places. Il faut voir bango. Il faut pas savoir que ba ministre ba bénéficiaire il y a ba privilège de juridiction ba na ba immunité té. Ba ministre ba immunité té ba ko kangai parce que ba pesaka nano moi loko esaka na bango ya gouvernement. Mais même ba ko batika qui est poursuite juridique et Zolanda justice Zolanda. Yango mo ba convoquer lelo. Ana chance faut pas que na makala. Et ma belle on dit soki ba tie makala peut perdre déjà ko banda ko kwa en alliance peut ko beba ko banda mbu. Et babi baza près na cohabitation. Donc ba boma coalition facha vanda na batu na ba on peut ba vanda bongo sko banda ba keka bo. Mais soki ba kei bonani baza majorité. Parce que parlement ko kufa te. Pour babi faut pas bloquer ce ko facha c'est bien. Si ko ba ko bloquer bien, si ko parlement ko fonctionner te. Hein, pouvoir judiciaire même basengi siko démission ya papa premier ministre. Ba ko tiaka premier ministre, masoko ba premier ba tipe Kabila premier ministre.
Mais Poutine a ça qui a Belvedere. Hein? Poutine il a fait ça. Hein? Dimitri Belvedere. Dimitri a ça qui a Belvedere. Dimitri Belvedere a ça qui a là bon, viens Kende. Poutine a commis photo. Commis photo. Alors là, ça qui va l'ongoli sika oh bon bon. Na oni na le Kabila pe yaka premier ministre. Mais déjà il Lukamba déjà kutana na Fachilobi ba sololi na bango abile non message wana zaki nango ya yete. Bon, o bande ko menacer ka démissionner. Bon, ce qui a été c'est bon parce que ce qui a démissionné c'est trop la guerre civile na mboka. Aliro banzo ken. Eza bashadari, eza bobe minako, eza na nemi. Ce qui ba discours na bango incendiaire. Mais yo pe Kabundi vanda pe kimia parce que le président premier vice président vanda no kimia alobi aza na contrôle la balabala. OK, yo na contrôle la balabala monta comme na pouvoir la nation na contrôle la balabala te peuple ndé mon contrôle yo pe vanda kimia te hein si ko bazo longola pe balongola bazo sur notion so comme na 250 ba longola pe asa longwa ya ki député sus o so ba te bazo ko ele sur bazo longola mais mande bazo longola ye parce que mon wa moto noir hein non bango ba luka ko sunga président parce que ndenga lilo tozoke nango tokona crise moko mne j'ai suivi non attention j'ai suivi ça à RFI crise moko politique nazo bango kala munene dans la Congo ezo risquer même ba bouleversement il y a ben institution ezo ça c'est coup d'état PPRD le bibo kanisa-te IDPS neza na monopole ya rito ya lamuka mais bango pe baza na batu na bango boyebi ba kitaka na mbeli IDPS apesi mbeli na moto ba IDPS moto bango na bambeli so super parti IDPS bazu bambeli. Mais tala, messieurs, la force reste à la loi. Et ça va justice à bino kabazo bomba binote. Eza shadari, eza obe, o la meka ba discours sans dire pour peuple congolais koya. Nzamba okitsaba ngelo ko kangabino, pe Esaïe 45 verset 7. Je donne la lumière, je donne les ténèbres, je donne la diversité, hein, et je donne la prospérité, la diversité. C'est moi Dieu qui fait toutes ces choses. Ngara mona bana mo kile banda. Te. Ndako penda clôture ya bibende boye. Mais moto ayeyi. Oupo na mona tsuka kandate mais moto ezali ba caoutchouc te o bibende ko sakate c'est manifestation ya maman mabe mais batika fati tranquille batika tango basaki ba dio na bango tango basalaki bani na bango peuple ezalaki te ezalaki bango ba continuer tranquille hein bino mo bandi ko compliquer ye ko misa ba secret e bombana tozana tina ba secret wana tute pas peuple ko ngai biango o tolobaka soki mabanga mbale so kutana soki makeleki nde makinde silaka alors peuple na nzala na pasi na minyoko li papa yo mona ngai na Steve tu as de côté la caméra caméraman comme Starly le plus grand caméraman au Mayele le kai na mona congolais batama ele nzambe mama na ngai Starly azu yango abete mbasu abete na abete pe côté na sekuna na fumangani ma watu parce que Starly azora biloko azu tala moto azu kaka nini na caméra atali kaka bo ayika na machine sako si ba jeni bana Congo e bano ko ba création donc mayele ba congolais le ko ba ingénieur Starly balingo bomai kaka boye mais azana ensemble ozo komona alors eloko tolobi na bango ezani ni baza la kimia hein parce que président Tshisekedi Sikoyo azana eloko abi péter les plans mais tous la matin fois il a ça discours na epé lobby le 30 juin jour indépendance a lobby ayoki yoki mo mobulu eza trop na mboka so yepa opé sa position na donc ça la discours na ozelango mais Fayulu ne eli de peuple hein si les loyaux le bara bon mais to yo on a fallu n'importe dans ça avant ba corona discours ba mindela zo ça discours mindela ba bati quoi abimisi ba makambo ba Rwanda ba Burundi ba saka na mboka na biso pe alo ba ile kama élection na biso hein na mona noir a telemi pinda bo mindela ba telemi c'est un génie malgré tout cela tous ba congolais to ko bongisa le pays est en danger hein pays ceux qui sont en danger donc allo lobby ma ba tout tozo ba ko kaye ya mona mboka c'est un congolais président élu na pouvoir mais ça la Tshisekedi pas qui président na carte élu pe na limité na gouvernement na été et où d'après serment après mais serment Albert Moleka ce que dit le cabaret Moleka de Apollo so qui a vraiment idée presque qui basa OK ben mboko eza bongo mboko eza ndenge wana mais to boyi ba connerie zo sala carte na bino to boyi peuple ko kabiso soutien mais c'est qui est très dangereux bobon de la pon na mboka na biso Congo
babondela sous Denis Lesalobaki abokenda kuna so bobimi bozwi mbongo bondi kobunda obundela sumboka ngo ba pasteur bazondimela bino esute Denis Lese so ça répétance na asa na Nzambe na peuple atika ko mbouye bato OK ya solo babunda pe na présidence mbongo bazwaka na chiri babunda $200,000 babunda na kata présidence bilili ezali bangonde pe ba détruire mboka mais tango bosili bovanda na okimia peuple comme ils sont méchant ozomona ba ko péter le plan regretter pour opération sur ka péter le plan ba na président ozomona nana ndimangi moto lokola kamie moto baliana ki bavanda ki ko linga kete te na linga kamera le ba kamera mdewe mais motema mabe à mon avis président le roi yuma président ni péter le plan siko ya keba atika koloba biloko na zolo to miyebi lui il a dit la vérité alors dit vérité na ye mais so bangi peuple ko asenga repentance na monde mobimba ngawe bisa président Denis Lese ngai ye ayant de grâce je suis devant la Bible je crains Dieu so ina kosi ndamba bumanga na banga nzambe makasi papa olaninga ngai président Denis Lese ayant de grâce leader Mayola bitan to ala nzondo na voilà nzondo za na nzelo leader Mayola bi effet ki wana jeune wana ya ngiringi ya bumbu na passer el kaol na biso banda TV kala toleka oui banda TV kala to banda na RTN7 avant ba proclamer Tshisekedi Azwaki le père Azwaki mais biso to buki lokuta bino basali nzambe to buki lokuta oh papa effectivement ça le bac on a ba ngasenga bolimbisi ye pasenga bolimbisi wana pa longwe pa nzambe une exclusivité repentance na monaki mokumba moi j'ai parlé moi ezaki na 0:30 mokili mombezo na biso chaîne mobile Tshisekedi président le père Tshisekedi président toleki to imala bato bana pauvre Tshisekedi yo vie maele sila vanda uzwaki te Kabila zwaki est-ce Kabila zwaki mais tant on a moni nazo défendre mboka na ko na responsabilité wana munene te papa et puis na 50 nzambe de patence nzambe limbisanga na yebaki te kwanga ya pamba ba pesa kango tazoba azanga na makulia nango mais tant notre mbongo n'est pas Kabila mais Denis s'appelle Kabila bazabani basaboye na sauver vie de Denis c'est Kabila ya wanganité po yanga ya pa na sengi bolimbisi na monde mbazo kanga balimbisa ngai vraiment ata boyeba ki vérité wana te nzambe alongola yango na lia nanga eloko te ni infra da balia bino esula na keleke na moto eloko filmé ekufi na nzela tozotinga bana kaka otina ngai nzambe moto oleke okosi na yo na komba nzambe no ziteka mbongo moto oyo efima toko bangala kaka olekufi toyiba soto kata sokingo na mawana nzambe tozotinga ngo tututu milinga lokola bombe ya betngandi ok mangala sengi bolimbisi papa eko senga na basai na nzambe balia mbongo ya Kabila so bazobanga na Kabila pesa bino misala Kabila sono no bandako abali la bino basi Kabila pesa bino vie so bozo koma wana pona botuka kaye non bozala MP reconnaissant oka sonia lobaka boka ngala sa lobaka eti bana pa lobaka kaka mukuna zai ko lobaka yebaki tala ki tribalisme yango bendi ekuna est-ce que boyoka Denis sa lobaka Denis c'est être reconnaissant avec Kabila bazo on belé 12 apôtres 13 avec Jamine mais qui Jamine a mon ami mingi te mais ne Denis ça le pourcentage na non tika monsieur journaliste banda wana kata basana nzambe te tout na biso ba oyo $1000 ça ba pesera mais monsieur toi tu es très intelligent ouais ça plus bani na chiffre à combien 2 voilà ma passe bani na combien chiffre à combien je vais mettre ma kembe samba bonne mbala moko OK ngana sangi bolimbisi il fallait donner ça sangi bolimbisi atika ko tout ça sur basai na nzambe butu boza bien te ozomona ye quand même aza véridique il a dit la vérité tolia solo papa siko bolega na RTNC bozai combien bino botuna te mbongo yango Kabila pesi bino combien siko bot démentir que Kabila le père azwaki te Tshisekedi de père azwaki te un vieux foutu to na ko finga na makamba lokuta to loba oko bazoba moko boto bazoba ba congolais bazoba OK mais nazo zonga mama ka saso na $100,000 $50,000 na moto epola bandeko milinga kwa bombe ya B50 tokomi na kaka lokwa masumu ndamba ku ebomi yango papa
tindika yango chef okuta na soda moko tanga ye. On a compris ce qui s'était passé en 2011. C'est la réalité, monsieur. Ouais, ensuite à une question. Les lots, il faut bâtir un star malone dans la CENI pour l'élection en 2023. Réaction dans les années. Ndeko. Ba président CENI, il faut nous frapper bango réglementaire. Papa, nous sommes en tant qu'homme de Dieu, na kolela. Ce qui crise munene za na mboka na biso ti lelo, monsieur je jure devant Dieu, devant les gens de l'internet. Bazana bato bon? Groupe est bon? Groupe ya liboso ya ba pasteur. Oyo balobi vérité te. Ba éclaircir peuple congolais te, pe monde mombade. Frère, moi on a comme na poto to na France ko bukana. Na comme na États-Unis ko bukana. Na o mona ba rene ba wera ba jibi ba no sala, ba les ba kai ba zakari l'autre côté. Hein? Moi je t'invite après coronavirus tu vas la tournée au mona yango. On fout ta ticket tenir. Je te dis la vérité. Ah, monsieur, je te dis la vérité. Remis passeport. Na lobby, bango tout, je te dis la vérité. Pourquoi cela? Ils allaient à cause de la vérité. Hein? Ils allaient mensonge jeter, monsieur. Non, alors, et là, quand il lobby wana, à part le pasteur, il faut qu'on se reconnaisse Nathan, qu'on se reconnaisse Ezekiel, hein? À part le président Seni. Seni est indépendante. Seni n'y a pas pouvoir. Mais ce qui est ma belle, ils ont provoqué Joe et quand il s'est Moto Azaraki depuis Malouman. Secrétaire général Nabango ti exécutif ti o nanga zokende. Ils allaient plan B, il y a PPRD, il y a FCC. Pourquoi? Même élection rien, ba nommé Batuna Bango, ba tia Batuna Bango, ba keneka na coalition na Bango wana oyo peuple lobi yango te. Bato ba bomi mboka oyo, eza ba président Seni Nzambe ko sambisa bango. 2011 Azaraki nani? Malumalo. 2006 Malumalo 2006. Ba lobby na Malumalo. Zela nani? Ayoki ba monseigneur te, ayoki ba épiscope te. Nzambe abino benga egogo. Nzambe akobokola ye mongboko. Ko mutubu. Cancer a servé mon servé bimi pina bozo bima boyo mon yango. Nzambe mwela. Ali ambongo te mwela. To longwa na 2011 to comme na 2011. Na représentation Ngoimulunda. Ngoimulunda pasteur qui prêche l'évangile. Anaimba kamere, Rwakani, vital. Oh, il a prêché liboso ya bato. Tu sais quel pasteur méthodiste. Méthodiste. Et puis, il a représenté le gars. Tu sais quel le père na Kabila. Oh, c'est Kabila. Tu sais quel le père. A longoli aiko tia. Ai sino bolela mboka. Bolela mboka. Siko to suki wapi? Tokena 2000 ba apostila pe nanga boyo tia nanga boyo tia eko nanga kale po nanga kale tokena 2018 hein Kabila longwe hein bakei siko nanga pe azali diacre kama methodiste SSC diacre ndia koma pasteur pour benga nanga pasteur parce que diacre ndia kenanga pasteur na kato benga ba diakona après diakona comme père hein bango pe bazane soko longwe comme pasteur hein donc sikoyo nakobanga nzambe ya nanga hein tu sais que na yena fayulu eza diffamation te oh diffamation vers les chefs non mais pepe de lobi yango pepe de zolo bango shadari azo bombango te source d'information pe shadari ozobona source d'information shadari source shadari loba azo loba to yebi est-ce que azwaki to yebi mais shadari soka azwaki te na cheyo nanga mutachi hein nanga bénédiction de Yémen. Bénédiction, na mona teke maman Olive, ni diaconesse, ni nani, ni maman Mabonza, ni avait posé Sadai tiki mutunga bien moko yo. Moko ngoto mo bolea. Azo Nzambe mboka oyo, Nzambe yo sungaka Afrique, Nzambe asunga Afrique. Des chance. Lamuka, bana Congo lamuka na pongi mbokeke mama lamuka. Oh lamuka mama. Yeah, lamuka. Tata yako akopaya. Tata likio no imba. Tata nekanga ya. Tata bino mota makam to suki lelo wapi. Bozo ka batu ba ko simboka, mais bata Seni.
parce que l'acteur principal ya kotia mboko ya jeune ba pasteur nzambe akosambisa bino Voilà. nzambe akosambisa bino Tokomi na suka ya émission. hein Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16 hein Dieu mènera toutes choses au jugement si comme président Tshisekedi obela kanango hein pétez les plans donc on va péter les plans si quoi moto yoso lia biloko kopola lia ba biso masasi na minduki te wala gaz carbonique lia biloko kopola afufu akopola okamati ma 3 jours lia yango bombe atomique okamati nini evide osangisi yango pomo asende salem faut pas oh moi si mobali mabe mwana mabe pétez les plans donc président la saison nini a péter les plans makame comme ndenge wa On comprend John Ngefa ba déconfiné Gombe lelo corona tozo matakaka ba déconfiné Gombe déjà monsieur 7000 cas ngana koti ata 20 fois na Gombe na futi 1000 francs 2000 francs na zomi olandinga déconfinement ko ezaki wa na lobi boy na koti na Gombe plus de 25 fois na 2000 na 1000 francs hein ba to futi mbongo na ticket comme ko kota yango batika kosaka na peuple Congo hein baka ezomata oui ekomata na lobi bilika mama male akufi na poumon hein mais balobi corona moto akufi ba cliché zali botalaki yango na modi tala mboka monsieur il faut ko dénoncer bantu valeur mama le bakuti na poumon tango ba poumon juli attache ça ni pesa pe mati de poumon attache ça ni ba trou déjà côté na poumon donc poumon ya moto zali lokola pine ya chambre ya camion hein soki za mobimba soki tobu etu bati mopepe sa nini ekobima tango ozope mawa mopepe mosusu nini ope manakata nde moto saka bakei na bana mamale bakomi bafuti bambongo basai ba examen bazwe na baprimo basomi bakisi tutu esili hein bayi kotia ye oyo oxygène wana oyo ba kwado basalaka mais kwado basalaka te molai ma molanga soka betre moto kufi Zorino adai. Papa tika na seka. Ngai na mwana mama la fandi. Ye moko na mwana molie azobongisa yango. Eloko ya mpe mwana est-ce que zalaka? Mbongo mesi apesi bino yango moni akufa. Mwana na ye na papa kile bakoti na salle de mort. Bako mikanda bako sutuka bato ya corona baye basaka test ya corona soki moto azali vivant bon basala ntango moto ya kufi to moto akufi makile kangami biloko to ekangami tango moto vivant to alinga kata motema ba che test wana parce que batala yango repousser maman akufi na coronavirus or que corona batote omoni bilia ya mbwa soki ole préparer mbango omoni to komi awa moto akufa suna Kongo te so kufika corona bakomi ko somba bibe mitolobaki biloko ya docteur Longonda hein Longondo eteni Longondo onayo hein tala makambo yo kwa tema mbenga pilipili libende mais olobi olia kambwate mais so ole soupe wala mina mboleni ole mbwana matoko lona yi c'est que Longondo fait alende le témoin bino ministre mo akutala kine alende le tuo colonel za ba febo abi non nazo tout c'était nini te pe matabi non na bandaka boy soki to bimisa ka alende le na hôpital te to kimisa alende to sa test poison to traiter alende na poison de l'enzo soki azali kuna alende la kufi talande bazo bomba bato nako hein président deuxième péter les plans na kuna kata santé parce que si on a esprit de péter les plans soki te mawatro salutations docteur Muyembe voilà Muyembe saini boni boyko président qui par riposte tika biloko nozolo ba wana yo sali le président Muyembe yo mona test ça ka 2 semaines na laboratoire hein il s'est même mona tira bogesa na lobi mona yango wapi batika kosaka na bato au moins les États-Unis biloko na baboy yango batika kosaka na bato mona yango wapi c'est que ya corona confinement Congo aussi la te confinement Congo ni yeloko ezate batika kosa bato malade ezali batika kosa papa malade ezali au moins les États-Unis ne bato sur la plage ils sont fous hein au moins même en Espagne en Belgique ils sont fous et comme malade quoi malade nyonso le Hollandais de malaria ba tout cela o ya biki ya ba choléra tout cela et c'est là que bato ba ngol souté puis après 3 mois na 4 nzamba masala nzambe alembisaka déjà force ya maladie voilà merci bandeko batali to na suka émission prophète John Ngefa yena la invité na biso photo tira place to za bandeko mo ebele awa salutations à Grâce Tumba Chris Claire TV na bige baza mo ebele prophète John Ngefa pesa ba mbote
ya bato na yo napesi mbote liboso na mama na ngai Edoxy Itojo na kati na Genève aleki basi nyonso na kitoko na moki aleki ta tumba na ma Brigitte aleki na ma Brigitte aleki na tumba maga atie ba meshi na wana ba rasta man aleki na besi bembote na papa Ngefa oyo roi de Borsalino chéri ya mama Edoxy donc aleki na yo yeba parani ba na Suisse na lobi ata otie suki na obo yo la ga Ngefa mindele suka mindele Mauritanie yo mboka na ngai yo Mauritanie o na mboka na ngai papa tika biloko wana Nzambe apambola ye topesi mbote lisusu na Papi Ngefa oto bengi roi de la sape kola pambola ye mais attention topesi mbote lisusu na Waroma mokonzi ya diaspora na kati ya London kola pambola yo box likando na kati Italie Nzambe pambola yo topesi mboka Eric Lele aza besoin na yo ya déjà je crois abavie ko ebelo na Tunisie abavie bandi bavie bandi déjà Eric Lele na bi hotel émission Lele house house ebi yango kuna lesuka makambo kola pambola yo et puis to ko pesa mbote lisusu na apôtre Elias Pedro vrai apôtre na kati ya Angola tout la pambola yo et puis to pesi mbote na papa Guillaume oto bengi tout la mwisi simbote lisusu na papa Guillaume Loni na 4 francs je crois les 5 les 10 donc oye Jeep oya Mercedes qui avion de terre boye wana na tumba côté na pe Steve côté yo tozo tambola oto bengi tout la mwisi vimbana na papa Guillaume ozo kwa mbubu beta nzeta zo vimba prospérité élévation longue vie yonde makamu et mbote ya suka to pesa na de grands chocolilo to pesi lisusu na Intori to pesi na Mumboya et to pesi na boss de boss o to bengi tout la nina bengai 6600 volts Simba Oka nani wana Laurent Soko boy okamatika grenade tiana munoko kendo kwa na melungu ya James Kabare na Gagami kuruza za kei pega ngame tikali ya Laurent Soko merci wana za kaso yi d'ailleurs Soko c'est que Ngefa asilisi émission voilà to romina suka ya émission na biso merci no d'être Salam Megan depuis Switzerland maman bijou merci Emilia Masona merci na Autriche merci Emmanuel Mandanda na Autriche Père Louis-Marie de Jésus Maître Chorambo les amis de Steve Kambanga na Paris donc merci na bino nyonso na monira ye musala ezo sala mampandiona merci na bandeko nyonso o bo soutenir émission oyo boza tellement belé mon vieux José Moulumba le plus beau de la ville de Birmingham donc il y a José Moulumba le beau gars de Birmingham merci pour na ba geste oyo babi makambo eza bien wana moni ça est loco donc ce que José Moulumba donc o to benga ngoni ni mwete benga ngoni ni Mobile à Béni Barcelone maman Béni Barcelone coucou clin d'œil merci à tout le monde ngana bino to kutani mbalasima quand to ba peuple congolais mi bundela soko mi bundela te muto bundelo azate donc bozaki na raison ya kitana nzela c'est que mi bundela puissance lilo ba eleki o ya suka to binini péter les plans à participer à des annonces pour comprendre comment péter les plans puissance lilo beleki ya lisasi bandeko batali to kutani mbalasima kimia e umena na mabota na bino merci Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,